bandeko balandi ya magazine na bino bolingaka mingi magazine Ngongi News oyo tango bofungoli television bozali na esengo pamba te mobali ya pembe RX Kalingunda oyo ayeko pesa bino masolo na kati ya Ngongi News na poko ya lelo tozali koyebisa bino na bato nyonso tu oyo bozwami na etendi ya République démocratique du Congo mobimba to oyo bozwami na balibanda ya mboka bokobeta kaka www.info16.tv epai wapi bokolanda mobali ya pembe oyo azali kopesa bino basango na poko ya lelo. Fungola magazine na biso ya lelo pona koloba na binote ndeko JK Longomo akitaki bongo na présentation ya candidature na ye o ezwamaki na kati ya commune ya Kitambo na Velodrome pe alekaki lobi nango kokende kotika badon to sucre miliki na babiloko mususu na kati ya hôpital Sana botala mwana mai ndenge azalaki na susi ya boto ndenge akitaki tolanda. Botala ye wana JK Longomo na fondation na ye Giscard Longomo epai wapi akitaki na délégation oyo bazalaki inonde ya lisekite balongwaki kobanda na siège na ye e place fondation ezalaka bakendaki makolo inde na kati ya presse bato naki meke suka na bango ezalaki wapi na terrain Velodrome epai wapi bakendaki pa na RA place bakendaki ko présenter candidat na bango ya Funa oyo bana ya Funa babengaka lisu ya Funa abenga bibongo na kombo ya JK Longomo botala ndenge ambiance elekaki po na JK Longomo. La sepel makasi na komona mbele ba mama na ngande botala ngai nabi ke bosaba mama ba veuve boza basi ya ba soda ya kan kokolo ngape na za mwana soda na za orphelin de père papa na ngaza soda akufa na deuxième république na oki kotika bino te pona bike ba yaya baleki ba mama bana baza awa na za mozu ya passe na za na gouvernement te na zali simple débrouillard na mukio o na zwaka yango na kabola na ba mama na ba obazangi na moni bino ndebe kotala ngai na boyi kosunga bino te mais bozu eza muke ngambo o na mona nango yango yo na pesi bino epa ya papa ameka kokabola bino pona moi quelque chose baka na bino ya mike badolance na bino bokobisa papa koyela nga na kosala descendre na kataka pona kosunga bino mais na mama oyo na bike eloko opesa bino eza témoin polo moko ya kotia mona nzoto esala mwa malamu. Asilisaki pe wana te lelo lisusu akitaki na hôpital lokola babengaka ye papa social akitaki na hôpital ya Sana kokende kotala bandeko banso o bazali kobela po apesa bango mwa bozwi ndenge bibelobi to kabola na oyo tozali nango. Na sepeli makasi pour mon abino kat sika oyo. Ça c'est la première fois que tana mon abino. Donc naza mozu ya passe ba passe baninga. Na sala ka esika moko te oyo na zwaka mbongo non. Naza simple débrouillard na ma mukio na zwaka na sala na donc. On va dire na makala ya prison na hote kotika ba chassi à secret ba loso ba mapa bilamba biloko. Bon, na moni pe ke na ya pe na sala na sala mo action. Na moi mukio na zui prochainement so nzamba pe so ebele na koya to kabola susu moi mukio to susu. Merci mingi papa JK Longomo na fondation na ya Giscard Longomo na ndenge okendaki pe kotala bato bazalaki na bokono pe bato basepelaki na suka nango koliana komela ezalaki tozangaki te lisusu pona komona ndenge etuluku ya bato bautaki kanchachi ba mama bayaki kotala yo matondo mingi na yo Giscard Longomo.
Change Africa ezali asbel ya monene o ezali bongo na kati ya Belgique pe ekitaki na kati ya République démocratique du Congo et pa iwapi bazwaki initiative ya koyeba kosala sensibilisation na kati ya ba marché na ville ya République démocratique du Congo mobima pona kopesa bino elengi ya ndenge moto liboso ye moko ayeba ko changer mentalité na ye po apesa elengi na bomoi na ye tangu tozoloba ke soki olingi mboka ebongwana il faut yo moko obongolisa makanisi na yo total a $10 kama oyo azali coordonnateur universel ya Change Africa akitaki bongo na bandeko na ye tolanda oyo babengaka $10 kama atikaki mikili ya poto na Belgique pona koya kotambola na bandeko na ye pona kosensibiliser abandaki na wenze oyo babengaka marché ya liberté akitaki na limete akendaki tina place oyo bayebi yango na Congo mobimba échangeur pe akotaki na kati ya foire alembaki wana te akontinuaki nzela na ye akendaki ti na rond-point Willery aye lisusu ti epai wapi baparlementaire basanganaka na palais du peuple pe ayaki kosukisa shit na ye na place de victoire botala ndenge $10 kama azali kotravailler elongo na bandeko na ye ya République démocratique du Congo oyo bazali kosala pona ko changer mentalité ya population congolaise bazalaki bongo accompagné na coordonnatrice na bango oyo ya RDC abengami na kombo ya Madama Debo. Suka ya tout l'accès exemple. Au moment comme tu as dit, toi ba situation est belé, toi ba leader pays belé mais toi tu as ego na biso de côté parce qu'en fait on a un intérêt commun. L'intérêt commun c'est l'intérêt du Congo. Awa tuza wa pas tout team sa Congo. C'est-à-dire que pour ça, il faut tout ça que ça makasse la biso nyoso. Toutes les associations et on cherche encore des partenaires, on cherche toutes les associations qui cherchent vraiment à faire évoluer le Congo dans tous les domaines que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans la création d'entreprises, dans la prévention à la santé. Ça c'est très important. Toutes les bonnes actions en tout cas toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour qu'on travaille ensemble en collaboration. Voilà, c'est des associations congolaises mais surtout avec l'esprit panafricain parce que si on change le Congo, on pourra changer l'Afrique. Le Congo est le centre de l'Afrique et on a commencé, nous ici, Change, avec le Congo, mais on a des départements un peu dans tous les pays africains. On est basé notamment plus ou moins d'abord en Europe. Et c'est de là qu'est née l'idée de venir sur le terrain, comme l'a dit Cézé. C'est qu'on peut aimer, on voit beaucoup de mouvements de jeunesse en Europe sortir et commencer à parler par rapport aux causes congolaises, aux causes africaines. Mais on essaie de dire aux gens qu'il faut aussi venir sur le terrain, rencontrer la population, rencontrer les associations qui sont ici parce qu'eux, ils connaissent la réalité du terrain. Et on doit, nous, s'appuyer et travailler en collaboration avec les associations congolaises et les jeunes d'ici pour qu'ensemble, tous ça en Makassi, la Bisso, et ensemble, tous ça en Makassi. Comme il a dit, pour faire un grand fleuve, il faut commencer avec une goutte d'eau, avec une source, et on commence petit à petit. Tout là, c'est mon exemple. Comme on dit dans Change, le changement commence par soi-même. Alors, tout là, c'est un changement d'Abisso. On commence petit à petit, avec plusieurs associations. Tout ça, c'est Makassi, Nabisso. Et puis, bon, j'espère que dans quelques temps, on sera encore une dizaine, une centaine, et puis des milliers. Et puis, si Dieu le veut, le pays va changer. Voilà. Tozali kaka kokoba na kati ya magazine amino bolingaka mingi magazine Ngongi News. Tolobi soki bokono ya diabète etungisa yo to ebebisa santé na yo. Tala esika moko ezali oyo epesaka solution epai ya Dr Kennedy Makela epai wapi azali ko beta bokono ya diabète mbata pe bokono wana esili soki yo omeka bakisi ya ndenge na ndenge esimbate yaka awa epai wapi komona traitement ya malamu ndenge ezali tolanda. Oyo ezali centre de maquet médical epai wapi Dr Kennedy azali kokwisa bokono oyo ya diabète neko na ngai bokono oyo ya diabète batu babengaka ngo incurable mais pas na ye ezali soki okoti kaka pendant quelques jours tant qu'on meliki c'est pour l'andi régime atako bandaki komela sucré atako bandaki komela masanga te okozongela régime na yo botala ndenge Dr Kennedy alobaki. Oui, toza bongo na centre de maquet médical oyo ezali bongo na commune ya Matete na quartier Viaza na numéro 15A epai wapi tozosoigner bokono ya diabète avec succès. Yo papa ozolanda ngai, yo mama ozolanda ngai,
bokono oyo ya diabète esilaka nango kasi na nzela ya phytothérapie epai na biso ozala ndeko oyo azwaka bongo batonga to bandeko bazwaka mbuma na bandeko oyo pe baza bongo sous régime tozo soigner bongo bokono ya sukali pe bokono wana ezosila po esilaka nango yo mama ozolanda ngai yo papa ozolanda ngai yo oyo ozozwa bongo traitement na centre de maquet médical esengeli na yo oyeba bongo ko respecter bongo régime pe kosalaka ba activité physique nde omoni lobi après lobi bokono oyo esili nango biso nazozongela toza bongo na commune ya Matete na quartier Viaza na numéro 15A areba nunu epai wapi tozo soigner bokono oyo ya diabète avec succès. Merci mingi na yo docteur Kennedy. Toyeko comprendre que vrai centre de santé ezali awa na commune ya Matete référence areba nunu epai wapi tango batu baye en face ya maison communalité mais kasi epai wapi oyo bakokuta ex city train en face nango bakomona centre de maquet médical solution ya bokono na biso ya diabète emonani. Journée internationale ya imagerie médicale ezali bongo découverte ya rayon X oyo e monana ki bongo pa ya grand physicien oyo azali allemand babenga kae William Mario Röntgen oyo askomi lelo na 126e année oyo rayon X se découvre ki tolanda ndenge chef ya service ya hôpital Bondeko na service ya imagerie madame Meje Mwaka alobaki tina ya anniversaire ya rayon X. Ngai nazali mama Marie-Josée Mwaka Diela natangi na ISTEM nasali licence nanga na imagerie médicale pona musala nazo sala nazali chef de service na hôpital clinique Bondeko limité 7e rue esika tozali mais nazali pe enseignante chef de travaux na ISTEM Kinshasa. Likanisi ya liboso ezali penza pona ko pesa sango na ba radiologue nyonso bazali na kati ya Conseil national des professionnels d'imagerie médicale ke tozali ko poussa na muke na mukolo oyo tata na biso koko na biso William Conrad Röntgen azaki physicien a salaki découverte ya ba rayon X oyo ezali rayonnement oyo to salelaka na kati ya ba hôpitaux pona ko sala examen pona ko tanga ba partie ya nzoto maladie oyo ezali na kati ya nzoto. Thème mondial ba pesi biso na mukolo ya le 8 novembre ya année oyo ezali maîtrise précision na compassion yango wana tolingi ko kabula déjà na baninga na biso pona musana bango ya mukolo na mukolo bayeba te tozosalela ba rayon X. Ba rayon X wana ezoko sunga biso pona prise en charge ya ba malade na ba hôpital et pas ba minganga kasi kaka ba rayon X wana totanga yango pe toyebi yango keza na ba effet biologique ba effet ya mabe soko saleli yango malamu te ekopesa maladie na bato yango wana bayebisi biso awa tosalango na précision tolingi kosenga na ba professionnel d'imagerie médicale nyonso bayeba que bazali na corporation na bango CNPIM Conseil national des professionnels d'imagerie médicale ezali pona lelo dirigé par servante Nabino ngai mama Meje nazali koloba Nabino lelo. Nous sommes tout un comité pour soutenir la corporation Nabino. Pour soutenir la corporation, nous avons besoin d'adhésion Nabino na kati ya corporation. Siège ezali na Kazop. Boya ebele pona koya kozwa ba information. Bato bazali komitu na motuna oyo nani tolingi toloba mbino kombo na ye Colonel Danibin Oleko oyo azali
commandant ya Korekin oyo ezali commissariat de référence de Kinshasa epai wapi police ya proximité ebanda botala ndenge asalaki descente na kati ya grand marché pona kocha ordre epai ya bato ba kobunga nzela kasi discipline ekotaki tolanda. Le colonel Danibin Oleko oyo babengaka force de frappe azali kaka ko frapper akitaki lisusu pona kocha sécurité to priorité epai ya bana mboka kolakisa bango lolenge nini bakotambola na kati ya marché central atako nungu ezali botala esengo ndenge batu bazali kotala colonel Danibin Oleko oyo babengaka force de frappe azali mobali atelema na ngbi. Il faut pas respecter les limites. Le reste est là. Il faut qu'il y ait de Longo Liban. La force reste à la loi. Église les affranchis Oyazali dirigé bongo epaya la prophétesse Nathalie Mouswamba Oyazali visionnaire to la représente légale il y a église les affranchis Oyazami bongo na arrêt église sur Kabambar non loin ya maison communale ya Barumbu à Lobaki tina ya bénédiction ya population congolaise pe mingi pona bana ya les affranchis Aziz Abombula amba azangaki malobate Toland. Église les affranchis ezali église oyo ekamba makabongo pa ya la visionnaire la prophétesse Nathalie Mouswamba oyo azali mama prophétesse oyo soki alobi makambo oyo nzambe atinda ekokisa maka tolanda. Na 40 jours. Mawanai. Soko sema même na kasa ozanga. Olona kalona lisusu. Soko luka nzambe lukai. Lukai lisusu. Yo soko nza prière mezo yo kamate. Yo ndo kati ba jeune na yo so simba. Yo ndo kati na matai mangenge ngeti lelo na mone lote. Se eza na mutu moko aleka. Ayo ka. Amen. Aketa lisusu. C'est là où mutu e bouger. Et yo bi manasa. Amen. Notre Dieu, c'est le maître de temps et des circonstances. Merci mingi azali kaka ko rappeler batonyon surtout oyo bazali na esika ya kosambela te baya na commune ya Barumbu na Kabambar epai wapi bato nyonso tu bakustanaka na église les affranchis a rappelé na bandimi na nyonso tu ba programme na bango ya église ndenge zalaka mardi na 17h tu 20h jeudi na tongo chaîne de prière vendredi pe samedi ezaka consultation prophétique pe dimanche ezalaka culte monene ya adoration. Na page ya santé et pas wapi docteur Yansimine oyo azali médecin directeur ya centre Boboto oyo zwami na commune ya Kalamu pe azali candidate na circonscription ya Kalamu et pas wapi alobaki tina ya ba mama pe akitaki ko sensibiliser ba mama ko pesa bango formation ba ye ko la ko sala makambo ebele tolanda. Bon, c'est vrai qu'à l'époque et abisono to bota makate moi si musane ezalaki kobota bana ko s'occuper na ménage nae ko kende bilanga kotoka ba mai esili basi bazaki penza intéressé te na makambo etali kelasi bon ezape faute na bango te po ba parents ba banda ko loba yo mwana moi si vanda zela ba ya ko bala yo donc na muto ezalaka kaka moi si to ko ça dépense belé po na été po ye mobala ko uta libanda oyo bala ye to s'investir plus na bana biso ya mibali. Mais les lobbies sont lobby été. Moi si il faut ailler ko se prendre en charge. Les attaques au vandi aux éli mobile abîmé accueilli. Mobile peut-être place à Rokende kuna makambo tourner mabe. Ceux qui au moins sont courageux c'était au vandi aux croiser maboko. Souffrance est à niveau ni na niveau abana. Au boti bana na yo, il faut y ko prendre en charge, na ko prendre en charge foyer na yo. Biso le loto koti na politique oyo yo pona nini to tamboli to sillonné pe mingi na République démocratique du Congo. C'est vrai que l'autre s'est prononcé neti candidate na députation provinciale pour na compte ya commune ya Kalamu. Tamboli na Kalamu to tamboli na République démocratique du Congo. Na ba action na biso musketo sali
tomoni ke batu baza na posa biso to se jeter na politique po na politique nde place ba décision ya minene ezwamaka leo tokoki ovanda naza médecin na bimi nanga na avenir nanga na bandi oganga mboka na biso komi salité commune nanga komi salité. C'est vrai que batu bobima basali moi musalo ba ko sala wana mais place ba difficulté biso to ko rencontrer na commune na biso nanya osunga biso poto meka relever commune na biso akozala te yango biso to lobby neti tozali professionnel ya santé to moni environnement na biso ndeza complètement pourri mboka na biso eza penza ya kokufa to monaki ba mibali bakendaki basala misala na bango nde basali biso basi to lobby tout oyoyo biso pe photo telema to relever défi oyoyo ba papa bakendaki to moni bango nde basali yambalo yo pe botika pe basi ba meka ko prendre les choses en main. Série télévisée, il y a le Congolais où ils allaient diriger bongo pa yemeyo RX Kalingunda alobi na bino na batonyo surtout oyo balingaka cinéma oyo bazali na poste ya kozala former to koyekola cinéma baya na kati ya New Image Africa Cinéma boko benga na ba numéro oyo pe boko ya ko participer na ba filme na bino ya kitoko tolanda. C'est ça les plans? Oui, mais c'est à combien de niveaux? En fait, c'est R+4. C'est R+4. Sur le terme technique, vraiment, je sais pas. Ça, c'est combien? Ça, c'est dans ce plan, c'est combien de niveaux? C'est R+9. Donc 9 niveaux. Là, ce sont vos termes techniques. En fait, c'est l'urbanisme en question qui m'a donné le plan. Ça, c'est le plan urbanistique. Et puis, il y a des détails architecturaux qui sont là. Nous voulons avoir un hôtel de gouvernement. Vous savez, des fois, s'il faut visiter le ministère, aller à la Gombe, descendre à Kitambo, tout ça, non. Nous devons mettre tous les ministères ensemble. C'est ça l'idée du projet. C'est ça. C'est que nous a donné d'abord l'avant-projet, l'avant-projet de l'urbanisme, et puis il y a des détails architecturaux. Il y a des détails architecturaux qui sont là. Je vais décrire pour montrer ici. Vous voyez, il y a des senseurs qui... Papa, je vous sais rien. Non, on est encore concentré. Un moment. Mais papa, ça me semble que tu veux bandi journée mobimba. Faut pas ça nous coûte combien? Bana qui peut tomber d'ici quoi? Mais tu as oublié que je suis Premier ministre du Congo. Oui, je sais papa. Je sais, mais faut non, on va manger, on a mangé, c'est pas peine, on va manger. Vous savez que je suis Premier ministre au Congo. Vous savez la grandeur du pays. Donc on a tant de choses à faire. On le dit bien. Premier ministre au Congo, mais mobile nanga. Ce qui est le condi, ça te la bien, tu vas pas le bannir. Pourtant, ça doit qui peut me bailler bien. Aux autres pertiver biso programme. Ok, nati qui bien me faire lien. Justement, on a bien nous passer pour tout sur parce que pendant que tu es en réunion, j'avais quelque chose à te dire. Moni, na moi déjà ma sola va projet bandé déjà kuna. Si. Et n'oubliez pas que nous sommes des conseillers, il y a premier. Mais nous voyons sur le moment très important. La plupart des premiers ministres, des conseillers, nous surtout, Babimara, côté arabe, mais vite. Quoi? Si. T'as pas l'histoire. Nous sommes sur vérité. Zalaki na esengo toyebi ke na tous les 4 coins de la République démocratique du Congo mobimba batonion surtout bazali expérimenter cimenter scotché ya kolanda magazine na bino ngongi news o ezali magazine idéal o ezali ko sepelisa bino na batonion surtout bazali concentré tozali ko pesa mbote bongo epai ya Mokondi oyo abengami na kombo ya Colonel Danibin Oleko. Merci na yo Didio Lakama pe Gizi oyo zali toujours na kati ya Paris pour na ko représenter magazine Nabino. Tokobosa na te ko tanga kombo ya patron oyo azali patron ya magazine Nabino oyo bolingaka mingi pe na kati ya chaîne Nabino ya YouTube oyo zali Info 16 babengaka bongo tonton Mwinga Mobala Sérieux, sans oublier les grands réalisateurs oyo abengami na kombo ya Charlie Dimbaka. Pourquoi pas Nayo les Kaliazi Kamierji Kani oyo bozali pa héritier ya papa na kobosa na te kotanga kombo ya mama Georgine Mbonda pe papa Samuel Ngunda elengi ezalaki na kati ya mitema tolobi na bato nyonso tu oyo bozali misika oyo bozali na posa ya ba promotion oyo bozali na posa ya kosepela oyo bozali na posa ya kokota na kati ya masolo ba numéro ezali affiché wana bobenga bokokutana nanga RX na kokita pona kopanza sango na bino tolobi
magazine na biso ekosila boye te soki totelemaki liboso ya centre de santé démaqué pamba te tolingi toloba na bino ke soki bokono na yo ya diabète esilaka te mais pusana epai ya Dr Kennedy Makela oyo azwami juste kaka na commune ya Matete soki okiti kaka na arrêt Banunu okoti place ex city train ezalaki en face okomona maison en étage okomona ba koma kaka na langi ya rouge pe ba pakola mur ya pembe parce que zola sa pembe ezali sainteté pe rouge ezali bokono o ezali na kati nzoto na bino mais soki boye on dit la santé n'a pas de prix la santé a des coûts wabino RX Kalingunda na silisi tokute na bino prochainement nakei